Patrick Mouyaya. Et là, on sait, il faut fixer dans nos communications. Oui. Badirisha Kamboka na lukutati. Il faut que à la mesure. Bon courage penza. Ya kotala peuple congolais na misu. Bolo bela bango vérité. Nini ezole kanamboka. Parce que nyonso bozoloba eza lukuta. Pe boyebi ke bozoloba lukuta. Oui. Na yoga ki message na yo bolo bagani. Bo bunda na Rwanda. Bo china mutu aba peuple congolais que bozo bunda na Rwanda. Et pourtant boyebi vérité que bozo bunda na Rwanda te. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Patrick Mouyaya. Et là, on sait, il faut fixer dans nos communications. Oui. Badirisha Kamboka na lukutati. Il faut que à la mesure. Bon courage penza. Ya kotala peuple congolais na misu. Bolo bela bango vérité. Nini ezole kanamboka. Parce que nyonso bozoloba eza lukuta. Pe boyebi ke bozoloba lukuta. Oui. Na yoga ki message na yo bolo bagani. Bo bunda na Rwanda. Bo china mutu aba peuple congolais que bozo bunda na Rwanda. Et pourtant boyebi vérité que bozo bunda na Rwanda te. Bo bunda na ba congolais oyo ba se révolter contre le pouvoir en place. C'est ça la vérité. Oui. Alors en tant que ministre de la communication, yo za wana kolobaka bosolo ko informer peuple congolais ni les ole kanamboka. C'est ça pour besoin solution, il faut nano vérité bo tiango en place. Tango bozolo baka ke bozo bunda na Rwanda. Est-ce que c'est vrai? Patrick Mouyaya. C'est vrai bozo bunda na Rwanda. Yebisanga nano. Parce que lelo bato bazo bunda lelo o bakomi ba se révolter contre bino. Eza bato bozo discriminate. Wana de vérité. Bozo discriminate bango. C'est ça la vérité. Et puis boyebake monde entier et yebini nezo le kana Congo. Alors tango bino en tant que gouvernement bozo yaka koloba lukuta. Ata bazo lobate bazo yebake bozo kosa. Tango bozo beta ba bombe. Bo beta ngo na Rwanda to na Congo. Parce que si bozo bitumba entre pays na pays, bo beta na pays na pays. Si vous bino bobeta na Congo nenge nini et pourtant bo bunda na Rwanda. Vous voyez? Et veut dire que bozo confirmer très bien que batouana bazo bunda, bozo ndima bangote, bozo discriminate bangote, bozo discriminate bango. Bon ndima bango ki baza ba congolais te. Parce que jusqu'à preuve du contraire, bo benga bango ba Rwandais. Et pourtant c'est notre zanango sujet. C'est ça. Et voilà déjà très important. Mais bino, vous confirmez en tant que ministre de la communication. Vous confirmez en les médias. Il faut que vous ayez la mesure à la vérité. La vérité est tiers. Vérité est à la ratiti. Et le ban en mon pao. Le côté est en sincère vérité et n'escalé péconi. Rwanda, bato petit na tapti ba komi koko. Je suis une survivante. Patrick Mouyaya a commencé par me menacer d'emprisonnement. Puis il a piraté mes téléphones. Puis il a fait surveiller chacun de mes mouvements. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a orchestré mon kidnapping, ma séquestration, avec son ami le général Christian Daiway. Du 30 septembre au 22 novembre, j'ai été séquestrée à l'hôtel Castello, dans la chambre 202. Et pendant tout ce temps, ils savent ce qu'ils m'ont fait. Quand il a estimé que c'était suffisant, il a décidé que je rentre chez moi, comme si rien ne s'est passé. Plusieurs staffs de l'ambassade des États-Unis en RDC ont demandé de quitter rapidement la RDC.
et que ma vie était en danger, disait-il. J'ai quitté mon pays natal pour ma survie et sécurité. Je suis arrivée aux États-Unis brisée, mais pas atteinte. Parce qu'en moi, il restait une flamme, la flamme de la justice, la flamme de la vérité, la flamme d'une Agojie, un African warrior. Alors que j'ai porté plainte et j'ai parlé, et à partir de ce moment-là, les menaces ont commencé. Contre moi, contre mes enfants, contre ma famille et amis. Il a tenté de faire taire les journalistes en leur proposant de l'argent, de bloquer des articles qui parlaient de ma version des faits, de manipuler la vérité. Mais il a payé d'autres journalistes pour propager des diffamations, des mensonges et pour m'attribuer une nationalité qui n'était pas la mienne. Puis il est allé plus loin. Il a engagé quelques personnes pour trouver mon adresse et faire un illegal background check sur moi. Pour encore une fois entrer dans ma vie. Et ensuite, la diffamation, des mensonges publiés, des attaques organisées. Ils m'ont traité de Rwandaises. Il m'a traité des Rwandaises, d'espionnes rwandaises. Il a voulu effacer mon identité pour détruire ma crédibilité. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas seulement moi. Patrick Muyaya a une série de victimes sous sa veste. Son suppléant m'a dit une chose très claire une fois, que partout où tu passes, nous sommes au courant. Nous suivons tous tes mouvements de près. Son collaborateur et partenaire depuis l'enfance m'a dit une fois encore de ne pas sous-estimer leur niveau de nuisance. Et au mois de septembre 2024, alors que je n'avais plus aucun contact avec lui, Patrick Muyaya, depuis juin 2024, il savait encore exactement où j'étais. Il a même dit à son ami Mabiala, qui vit ici aux États-Unis, il lui a parlé de ma position. Il lui a dit que j'étais à Kinshasa, pendant que son ami me croyait à New York City pour participer au side event de Makutano. Il savait où j'étais et pourtant nous ne parlions plus. Il savait où j'étais alors que lui était à New York et moi à Kinshasa. C'est ça le niveau de contrôle. C'est ça le niveau. Obe minaku oyebisaka nga na kulisi ke obe minaku fo bakangai mais otikala koyebisa nga te mpona nini obe minaku fo bakangai et en dehors ya obe minaku fo bakanga mpe banani lisusu expliquer na nga place wana lelo namoni bakangi obe minaku samedi non je peux dire dimanche vers 1h du matin bazwi obe minaku na lobaka a obe minaku Shadare ba Ferdinand Kambere lisusu bato nyonso monaka ya pe perde wana bato wana nyonso baza bato malamu te. Bon Ferdinand Kambere lisusu bino ke baza bato malamu te, baza benemi ya Congo na plateau na biso awa tolobaka na yo mikolo nyonso tu soki bozokanisa ke no ba rebelle bazalaka na est rebelle bazala na est te kuna eza troupe bango tozalaka na bango matin midi soir na troupe na bato baza awa entre autres ndaba bato wana otaki wana bakangi deja wana sina lobaki yango deja mais soki c'est ça kabengaka yo yebisa c'est ça kekeno na zaka na posa ya Kabila bana biza mikimikano luma pungu na zana Kabila ndo azoboma Congo ngana zana problème sur ya Congo ngana yebi Kabila na lobaki naona émission passée awa
tanto beli kamba Fortunata likambo Fortunata nde tutisinga na mutuko likambo Fortunata nde tutisinga na mutuko po après yango nazoleka ngo ba menace tosali yango lundi mardi mercredi batutinga pe nayebi composition na bango bato basala ndenge wana nalingi nameka kolobela ko moko eza très important mais nayebi te soki bozozwa ngo série to bozozwa ngo ndenge nini omoni bagénéraux nyonso bakangi batindi bango na ndolo basala erreur grave bakangi bagénéraux batindi bango na ndolo basala erreur grave bagénéraux wana bango nyonso tu ndolo bakubuka ngo ndolo évasion esalema d'ici là mars esila te ndolo esala évasion soki bolingi beloko wana esimba bien kala nde nazoba na bino nayebisaki bino na telefone cousin nayebisaki yo soki bolingi eloko wana esimba te sikoyo bokata bagénéraux wana bango nyonso tu bazala na visite te dans un premier temps en attendant boluka place otya bango plan ya kobuka ndolo ngam nasala yango plan ya kobuka ndolo ngam nasala yango yo mutu osali te nasala yango osala yango na likambo nasala yango parce que basengaki ngai yango pa ya chef à l'époque quand j'étais avec lui nabetaki lisolo te bakangaki ngai batindi ngai na prison ndolo mpona kesala eloko moko boye loba yango déjà na émission moko zaka rappele biso okendaka na prison ya ndolo nakendaka na prison ya ndolo mpona kende kotala bati bakangaka ye akendaka kuna nakendaka mpona kende kotala koma te eske bakosala évasion ya ndolo plan ya ndolo kama nasala yango plan wana ntango nasisi napesaka yango na maboko ya mokonzi moko boye azwaka yango apesaka yango na maboko ya CNS ezala na état major plan wana ezali donc yo osalaka plan ya kobuka ndolo ezali eza koexiste plan wana ezali eza nga mutu nasala nazoloba yango na télévision yo mutu osala yango nga nasalaka yango yo osala yango otikaka na baservice ya leta oui ezalaka na 2014 na 2014 oui mutu akangaka ngai mpo atinda ngai na prison ya ndolo azalaki lieutenant aza na nani na auditorat ya Gombe mama Sandrine boyo tuna ye ezalaka infraction te ezalaka eloko moko te boye viere benobe ya ngai nakende ebisaka noboya nyamorisa biyaka dizo etekelo babwanga okenda otinanga kuna mpo nasala nde cope na ngosala nasala yango ngai nabimisa ide babimisa ide nasaleli yango mpe bembo na yesu napesi babaka sete mobimba plan wana existaka et ce plan là nde balingi basalela le plan wana évasion ndolo kosalema c'est facile aosala yango ngam nasala yango plan wana existaka ngam nasala yango bimisa nkasi eza nde na plateau opesa fai ya service soki tosali yango okobimisa fai yango fai bato bakoyeba mais eloko nasengi na bino nyonso tu mais tu sais comment kocontraindre yango oui bakonzi mpona kotya calme na eloko wana bolongola bagénéraux wana nyonso tu anatanda bolukela bango baplace ya kotya bango bokata bango bazala na contact na motu te libanda aussi longtemps ke bakozala na contact na bato wana bakorassure bango ke nokala mingi te tokosala boye na jour tel bozala place tel toya ozwa bino c'est facile nalobi yango nalobi bon déjà c'est un danger to se créer le fait ça ko générer nyonso kuna sali mabe traitement na bango na ndolo mpe nazoyeba te eza ndenge nini batie bango mpe na ya te nango basala droit évité na mosala soda trahison ezali chiste baboma yo eza teke pene nango ezalaka baka wana babomi foka baboma yo nayebi te bazolengela bango na likambo boma yo bo bakondanaki nani Joseph Kabila na trahison nde bakondani na peine de mort siko bango bakondani bonani nde place na comprendre te mais basambisi bango te Kabila basambisa te bakondani kasi bango fo bakanga bango bakanga bango ezali na fragrance basambisa bango le même jour bazwi bango tie bango abeto masa Cécile ezali comme fo batunanga on va les exécuter dans ma face. Mais bon, on fait bon. On fait ça. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça va pas besoin. Mais on fait pas bango sika wana. Bazu bango bete masende ni nani alamba zeko ça. Ai ngado ba madini wana. C'est pour oui. Biso moni mi faut que ça comme on zela parce que yo et moko zo la trop dur.
il faut d'abord Sanga il était banda ko diriger tant Kabila et Tchakombe pe bato sac voilà oui on a trouvé faut tout de la makasi na sala église déjà ndako na ngai so yo côté église munene parce que bato sambela donc bato bele ba ebagate ezali place ba kotika bango te. Oui, moi aussi je crains. Normalement, vous êtes généreux, vous êtes en tout cas. En plus, libanda bazana batuna ba. On moni audio o nani moto le bagay na États-Unis au communicateur. C'est qui dinosaure. Baka mala bagay za solo. Je banza zo travailler kaka na batwana. Dinosaure na mala bagay za solo. Moi chef d'état-major général ko yo pe. Na lobi boye, na lobi o dinosaure a lobaki. Ah, oh, dinosaure à l'obaki. Dinosaure a dit la vérité. Dans l'obi bouillé. Moutanoma Gilles Banza. Mouto a proposé Gilles Banza. Ezali Tumba Boamunda. Oui, maison militaire. Tumba Boamunda. Basalaka. Na Christian Chiwewe. Christian Chiwewe. Na Tumba Boamunda. Ba dépendaka na Rwanda. Bakozwa kaka mwana na bango. Liba tabota kasoso tendeko. Ndimela ngai. Ngana vanena batu wana 12 ans na ibi comment est-ce que bato ba fonctionner na ko betelo lisolo mo muke non kuto ebisa ka bino lisolo ke ona nani mwana ntemi ya bayaka ko buka prison na batu kanika ela mburukuta OK le banan mwana ntemi bayaka ko buka prison na batu na bandika ba bete explosion za lukuta c'était ce qui est vrai za lukuta vérité sanine mwana ntemi bakanga kaye batinde na prison te mon ntemi eza cop Joseph abengi mon ntemi ya ibisi kendo vana na prison makala comme c'est dit kapende masa na yo comme ça on proposer évasion tant évasion que salima to bomidi kapende évasion ni salima ngwana po bondi magaza ya solo bakanga camarade na ngai major visa moto zaka ko contrôler prison mobimba policier zaka ko contrôler major wana visa tiki officier de permanence ya kenda kwa kulala na katika butu ba mondi ba jipa JR batu bayaka kuzoeza ba soda JR ba jipa JR yi bayako mwana tsembi ba ndo bete masasi ba policier ba bengi nani visa ba ise babi ba soda JR ba ya ba zo bete masasi ya bi bina vous êtes policier j'ai les aba soda na bisi ça unité ya kati ya Congo comment vous s'affronter là bas bolongwa botika bomba ça musana ma c'est comme ça que balongo ndelo bakangela ka da di camarade wana visa azali so botuni ko ipselo mono tango bakoti na kati bake babimisi monantini bake betela nani edika pende porte edika pende bima bakima edika pende zu porte na kati ya kanga che crochet ba porte nezara blindé anti-char ko bête de ces côtés à côté kangina na kati c'est comme ça que babimana monantini bake batu balbi monantini makimi évasion monantini babanda ko luka monantini po bakangae un mois après balexi monantini na ba kongona mutetelo suki beleo ko na encore c'est comme rien de boîte ah c'est ça qui mascarade c'est qui montage bakuda ina monantini bazo solo ba vona ba mobi ba bien c'est que le mode donc babilo ko wana na zo bana yo Isaiah solo ba wana bazana prison il faut donc les généraux en prison baza ko représenter danger menace ya kosakana permanent et en plus batwana baza na appui libanda dans le coup des généraux en prison en tout cas il est masqué et on a sina pesi yango na pesa ki yango mais libanda appui kokoza la banane appui za baninga na bango ba généraux bazawa baninga na bango ba généraux mosusu baza libanda peut-être bazembeli na mboko libanda bazebele awa na mboko peut-être bazebe na peut-être ni solo baza libanda baza na kati armée bawana baza kuna ba bakanga ki wana si bauta na armée bauta na armoire basaka na armée c'est parce que yo to mbo baza ndio armée na armoire c'est sa question nanga oyo baza libanda baza na kati armée baza na kati ya usali la mboka oyo baza na kati
na le biteke bauta ki na armoire so bauta ki soki na tuku nini te bazala ki na kati arme mais balongola ki bango pembeni mpona misala mabe bozoma na tata oyo efe ya kotia bato na tono bango mpe bautaki na kati ya oyebi Joseph aza motu malamu te nayoka Denis alobaki batiaka ye na tono oyebi makambo wana Denis yango nde bebisaka peinture na ye nalingaka kobalika ba Denis te bo Denis aza bien très bien mofono très bien bien très bien vie na biso bapétage voilà ça motu nanga de vie bapétage ya obalokelanga mabe Denis tanga aza na bon oh zaka mo breche tozonga tozonga na biso vie koloba breche tanga aza na boro nini comme na te loba eloko bote aza na boro eloko tanga aza na eloko na motel fiking tanga aza na église na arche no na tef voilà bazaka na pasteur ne moko esika na Jacques Boisbois ouais pasteur ne te bana ina bango le surtout donc mais ça n'a pas de donner ça le bagaba te bele ba tika nango na mona on a TikTok na meka ko arranger on le loko fungo to kama de indi sema na ko arranger on le lo donner ça le bi neti je bani Félix akoma président eza ba chance moko grave mutalongwe na loko te dans les meilleurs asalani il part le monde moko ba ko président eza ba chance moko grave moni bato ko ba Joseph basalaka ba basala état major basalaka ba généraux ne ba ko matin bato bele fo basala mutuna bango lelo ba eba on azolo ba Fachi avaza la président asala bato bele ba kate bato bakasa ndio ko sala il faut zala kaka engagé na société moko to engagé na primature to non yo sala kati sûr oui vous a DG bien sûr oui Fachi azalaka déjà na IDPS azalaka déjà chargé bon moko na IDPS à part que ça na IDPS que ça chargé azalaka député c'est jeté non yonte ko siège ou pas comme na yeso baluki ba député avant balongola bango na tantine génétique bazalaka déjà ba député ouais donc fait dire que azana parcours moko boye par contre pour ko ba que non Denis Lesi na makamula lo bagawana wana saki juste break ndenga za wana ko donc ba généraux basana batula bango libanda basana kati ko préparer comment évasion na bango faut salema c'est que le monde semble le ba bimisa yeka boy mon ancien bagenda ko zoyer Joseph apesaka ordre bakeno ko zoyer parce que ko bimisa ya mon ancien mitanga ko bima e ko sala ke Denis yani edika penda kima akima po ben yesa lamba ke déjà ba ko kima tamba ko bima babo mai edika penda bima te mon ancien bima ye moko preuve ni mon ancien bana kima ka normalement fa ba kanga tamba kutaka na nani mutetera na olenga ko fa ba kanga ita donc basala na bango na cop na bango donc très bien c'est pour te dire que exactement